Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Donc grâce topé don elingi koloba eloko batu musu ba na ngote ngai nzambe na te yango katina ole bo banda ko finga ngana be mission bobo ndela penza mbala kisabino kie mama Seramboyo nalanda yote be mission na bino pe na tala ngote nalanda yote be mission na bino pe na tala ngote nzambo abenga nga ebisinga na longoli yo na kati ba kufi na zongisi yo na mokili mais na te ba don katina yo. Alors badon wana mutu ana droit longola ngote ka nzambo ataki yango kati nanga. Alors badon wana mutu ana droit longola ngote ka nzambo ataki yango kati nanga. Mama Serambo azaka prophétesse asona batu bakufa te. Mama Serambo nzamba pesi don topé até grâce likolo ne ya ko guérir bato bazana ba problème. Et ça qui jalousie. Donc conseil ngana pesa bino to abasala nzambe. To mona ka sango taleka na TV abandolo ba mabe pona sango moko boye. Nalobeki ye pa kolobango yo zanzambe te nalobeki ye pa kolobango yo zanzambe te parce que message ni yo kolobaki ngana lobeki message yango ya landi yango non mama Serambo aza muto a répondre na ete so bo finga e combien de fois bino ba prophète so bo lobaki ngai na landi bino après pesa ki message bo yango ya zongisi bo empoisonner nga combien de fois. Combien de fois botini batu baboma nga basala nga mabe combien de fois botini batu baboma nga basala nga mabe. Muto comprendre makambo na loba muto aza spirituel muto aza na spirituel to yebi na okoti na théologie oye kola ba kolona ki pastoral ngana na tangeli yango te mais naza appelé nango ngoloba mama Serambo azanganga oui nazanganga nzambe donc lokwa nazala ngane lokwa nzambe kati nanga na yebi ke batu ba bundisanga na yebi ke batu ba finga nga na yebi ke batu ba créer nyonso wana. Débité so comprendre la place wana bien muto yo mutu nyonso te papa sheki oya tamboli na kobanga nzambe to oya kufi mort subite ndenge ndeko na biso na omi akufaki ndenge ke mutu musu ba bomie mikona ekokaki te ba bomie ko boma batu ya bongo akoki pe koya kopesa ngai message. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Bissou TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Vous allez belé beaucoup la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance na chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na balandi chaîne Oyo chez Bissou Télévision. Merci mingi na bana katakokombe mbujumai na pesi bino mbote. Voilà, le gouverneur Azamoko Oyo Toro pour Namikolo yo Trésor Mukadi. Voilà, yende gouverneur ya Kalamingite, voilà Mbujuma eza okufa. Kasi Trésor Mukadi ako ya pa bungisa. Mbujumai ezonga miba ekufa, ba nzela ekufa. Donc moyen te, les sengeli to voter mwana mai na biso, ndeko na biso frère na biso Trésor Mukadi. Mbote mingi na sponsor na biso. Il y a un numéro sponsorisé chaîne Oyo chez Bissou Télévision. Jésus Christ topé sur mbote tata nzambe merci na ndenge on numéro sponsorisé biso po chez Bissou Télévision toujours likolo. Merci na 136 000 abonnés. Oyo bandima ko s'abonner awa. Merci mingi. Boba kisama kaka. On a besoin ya 1 million d'abonnés. Nazo pe coupe en or wana. Nazo pe $10 000 ba pesa wana. Pour na biso tozo ngopete. Merci na maman Emily Seti Mainga Mwasi Nzambe. Yandima ko sponsorisé pe ko lié sa ba orphelin Nzambe apambola yo maman Emily Seti Mainga Mwasi Nzambe. Merci à ma femme Lady Mukadi, merci à mes enfants. Banerba bolingo lelo to elibino suite et fin, il y a les solos oyo, il y a Naomi akufaki na piscine, to mona ki biso banso ndenge maman Siara alobaki ete ezana maramu ya mulili ekotaki na kati. Effectivement, après banquette, bamoni ete Naomi abukana kimbanga. Naomi na kati ya cercueil na ye ba retrouver Makila oyo esalaki mwa polémique na kati ya famille. Oyo famille ya Naomi bazo supporter bazo ndima kutu te na mutu oyo abengisaki Naomi na mwanda na minute okolo baboye aza na niveau ya hypercrime bakangaki ye po ete basala ba enquête po na nini tope nini ebomi Naomi tokoyeba ba nouvelle yango na mikolo koya na yango maman Seramboyo boyoka pe ba rumeur et sur internet ke bakangaki ye maman Sera après émission to salaki na ye bakangaki ye na yango aye lisusu awa
pour démentir ba rumeur wana pe biloba loba ya batu na internet pe ba chaîne oyo ba ko zo photo na eto pe ba ko loba mabe surier to pe ba prophète oyo ba loba ki ma bemingi pona ye na yango na kosenga na bino boza les belé parce que la vérité comme on a émission sur Lelo maman Siara est la deuxième partie il y a Makamu na Congo beaucoup fois maman ça on appelle ce mbote papa Chic Mukadi mbote pe na bana nzambe nyonso o bozi ya libaku ya kulanda biso na ngonga oyo tikete nzambe tata na biso apambula bino bisika nyonso obozolanda biso kande to mesana ya mboto banda émission na kosepela to gumba mituna biso to kumisa nzambo andimi kokutanisa ngana yo le 11 janvier 2022 ya lelo to kanga Mr Bodeli éternel Dieu tout puissant de très de miséricorde kolo to pesio merci ebele baluka ki bakokisa mokolo ya lelo kasi balala ki pe lokola biso me basili kola mukate to kumisi kombo na yo to kumisi bonzambe na yo parce que lingi ko batela biso na bandeko o bazolanda biso na ngonga oyo kolo na recommander émission ya lelo entre tes mains saints mais nyonso tokoso la tikete molimo santu a diriger biso pe akamba biso présence nyonso o ezali ya yote ezala musika na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth to bondeli bongo amen 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 amen. Maman Siara Mboyo tokende tozonga pe balobi yo ndenge nyoko mona ka batu bakufa nazi bapele ebele ngala bandaka wana tokende tozonga maman Siara Mboyo yo balobi yo mona ka batu bakufa eza dû ya nini est-ce que okoki kosamela balobi rapport ezali te na batu oyo basi bakufa na bao baza na bomoi comment yo omonaki Naomi Yambo nazonga na place oyo balobi ba ko kangisa yo na niveau ya justice. Merci beaucoup papa Chic Mukadi merci pe na bana nzambe nyonso ya liboso na pesi nanu merci na bana nyonso bazali banda ya mboka bana mama Siara Mboyo nyonso o bozana Europe o bomitongisa maki o bana ko benga mamoza na parquet nini mamoza côté nini bakangi yo merci za mapambola bino boyo ka suite bakangaki mama Siara Mboyo to bakangaki mama Siara Mboyo te papa Chic na lingi na répondre na question où tu kotunanga na lingi na pese exemple moko mukie na bandeko bazolanda biso eza na mutu mususu akoti auto école akoti auto école po ekola kokumba ayekola nde ba conduire mutuka babimaka bakabola nzela ndenge nini donc ofuti mbongo na yo okoti po oyekola nde bakumba mutuka mais eza na ba chauffeur mususu pe akota na auto école te alamuka ka bongo do nde balobaka ya makila oui nde balobaka ya makila mutu alalika bena tonga teka esprit akumbi mutuka alamuka belokola linga keloko ata musala muka boye alota ki akumba mutuka alamuki pe journée ngo bazu mutuka na bango bando kumba pe tamboli eza pe na bato belé o basa pasteur rebelle ba pasteur rebelle ba sali théologique po aye ba kotanga bible po aye ba ndenge nini ba salaka ndenge nini batambusa ka église ndenge eza na mutu mususu poza la converter pas tant mususu na landela ngona kaina biki mais eza na mutu mususu oyo abotami directement nzamba teloko wana kati na ye to ndeti ba mama Siara Mboyo na tanga théologie te pona ye ba soki ba salaka mambo nzambe ndenge nini nakutana nazwango direct pa nzambe ye moko oyo yebisinga ke ndengo za ya kokufa boye ngai nzambe na zozongiso na mokili kozonga o zongi na mokili ngai nzambe na te bado kanti na yo de batebele so balinga ko comprendre bien te na expliquer na basala nzambe na ba prophète bo finga mama Siara Mboyo na ba prophétesse bo lobaka mabe na ba journaliste bo fanda rapona ko loba toujours mabe na komba mama Siara Mboyo eza na batu mususu oya luka atanga azwa eloko wana mais nzamba ebisi mama sita mususu bo comprendre te soki don to grâce elingi koloba nini grâce elingi koloba eloko bino bozana ngote wana obobundisa ngai menzambe ayebisinga Siara Mboyo kozongo na zozongiso na mokili na tie ba grâce kati na yo na tie don ya prophétie kati na yo na tie don ya guérison donc ils ont battu belé papa Chic yo landa ba témoignage o yebi ke les appels na chez biso awa même so batu ba continue na Siara Mboyo TV ba monango o ezake batu ba kangwa mi ba biki na musika mama Siara Mboyo azaka prophétesse asona batu ba kufate mama Siara Mboyo nzamba pese don topé até grâce likolo na ya ko guérir bato bazana ba problème
o moni kaza na problème asuki oke pa ba prophète wana ba bondeli po na yo zu solution te oye pa mama Serambo so na bondeli po na yo nzamba pesi biso ba directive problème na yo o sa solution ya problème na yo donc grâce to pe don elingi koloba eloko batu musu ba na ngote ngai nzambe na te yango kati na ole bo banda ko finga ngana be mission bo bondela pe nzamba la kisabino kie mama Serambo yo donc mama Serambo nzambe ate kati na ye bondo mbe bisinga lobi na pesi o don la parole te na pesi o don ba don mususu apesi nga te na lobaka bien na be mission na lobaka bien na be mission que nzambe apesi ngai don ya guérison pe ya prophétie donc afongolinga miso mona makambo o ba pasteur wana o ba prophète wana ba journaliste na ba mona ngote nganda mbatenga don ya mona ngona ba via bato ndaba te grâce o atina kata ba prophète wana te o bo finga mama Serambo maintenant ba te yango na kata nanga soki mutu na problème pa na o bondeli pona mutu wana mutu abiki enkola ebisinga na te don on a te pona yo ya medium donc mutu o ya kufi kati na Yesu to atambolaki na kobanga nzambe to pe ba bomi aza innocent débité so bo comprendre place wana bien mutu yo mutu nyonso te papa sheki o ya tamboli na kobanga nzambe to o ya kufi mort subite ndenge ndeko na biso na omi akufaki ndenge ke mutu musu ba bomi mikona ekokaki te ba bomi ekoboma batu ya bongo akoki pe koya kopesa ngai message donc mutu a comprendre makambo bato ba pasteur ba oloba na ba prophète wana na ba évangéliste wana ba yebi na bango spiritualité te po mutu ayebi spiritualité akoloba makambo ba oloba te tant musu bango ba ko bien koleka na émission azui photo mama Serambo ya tio bando fingo bando loba so lukanga na répondre po mona ke na yebi na landa yo te be mission na bino pe na talaka ngote ngana salaka o nzamba tindanga na mokili nzambo abenga nga ebisinga na longoli yo na kati ba kufi na zongisi yo na mokili mais na te ba don kati na yo alors ba don wana mutu na droit longola ngote ka nzambo ataki ngo kati nanga merci ko mama Serambo problème supe to mitona tango lala kana butu eki ulali kaka boyo muni mutu mo bakufa azai liboso na fungeti ngama ne na boyo na lali pongi oui na la muki la moni mutu mo boyo parce que bayaka propre po to ba bakufa mingi ba puta ne longi ba ba koto papa chic ba tabaga to bayaka pe omoni ba kundela bango to ka ndenge nani mais quand expliquer biso non omoni bon ba net to tangi na église na net de l'église na biso catholique et belé même ba ma sœur même ba sango ba yebi o eza spiritualité bato musu ba yebi makambo na lo ba keza bongo yango moni tango ba finga kaza pe na bato musu ba contredire bango ba yebi spiritualité eza na bato belé o tanga bible a continuer ka théologie tanga bible ma yebi na spiritualité te au monde pe pasteur azo bondela pona yango mona ba bondela pona bato 5 à 10 ans 3 ans 2 ans ka problème au bondela pona mutu ka wana ti le lo za solution ba problème wana te mais bato ba oye pa mama Serambo yo ba oso ba solution ba problème na bango donc ngana ko lo ba pasteur wana na ba prophète wana na otoleka na bango na chebiso eza ki mutema mabende sala bango eza ki jalousie donc conseil ngana pesa bino to aba sala nzambe to mona ka sango ta leka na TV abandolo ba mabe po na sango moko boy to mona ka ba musulman na ba religion na musulman leka te po bando finga mninga ne ndeko ne musulman que soit problème ango donc bino bozaka soki mama Serambo ya pesi message nzamba bisieto alobi eloko moko o eza bongo mais bino bolukaka bo sabozela kanga na loba po bozwa ngo bo créer be mission bo sala ba base bo loba ke mama Serambo ndenge nini biso to loba ki prophétie boye na loba ke ye pa ko loba ngo yo nzambe te soki eza ke yo sala nzamba solo ndeko prophète o loba ki makambu wana so eza ke osala na tangi komba mutu te papa shi mama Naomi na lobi muto musala nzambe oyo alobi kaza prophète biso tout osala nzambe moko siko soki nzambe apesi yo message alobi transmettre na peuple de Dieu mais nzambe wana kaka pesi pe mutu mususu message wana transmettre yango to pe na pesi kaka exemple pourquoi yo koloba ke ngai makambo ya lobi wana eza lokute eza faux archifo ngai nzambe yebise donc nzambe ya lobela ko seke nzambe mususu po nzambo alobelaka biso soki peno salelaka nzambe ya solo nzambo yo salelaka o ngana salelaka o biso nyonso basala nzambe tosalelaka comment soki nzambe apesi message moko aza facile nzambe aza apesi message okoki mpe kopanza yango na 5 personnes to mpe 10 personnes apesi bango même message
parce que message ni yoko lobaki ngana lobeki message yango ya landi yango non mama Serambo aza moto a répondre na été so bo finga e mama Serambo atozo luko sala mabe moko boye etikala nango ko simba ngate pona se nazaka na confiance naza sir na nzambe oya benganga pe pona ko pesa message pona ba famille makambe tali medium nzamba na kenda bisika ebele ezaka pona sir na omite na kota bisika musu papa chiki o ebike oke na ndako colonel ya général tam sous libéron un ya mboko azana fonction makasi moki opese tango okende bisi nzambe nga na bimi na kei na tiki bana nga na tiki foyer na nga na ebike na ozonga tango nzamba tininga lobi kende place moko be na kenda na sali o nzamba lobi na zongi nzamba épargne nga na ba danger nyonso combien de fois bino ba prophète bo lo ba kengai na landi bino après pesa ki message bo yango ya zongi si bo empoisonner nga combien de fois combien de fois botini batu babomanga basalanga mabe na tikala ko sala bino be mission te na tikala ko répondre bino te parce que naza na confiance en Nzambo ya zongi sanga na bomoy naza na confiance en Nzambo atia ba don wana kati nanga donc nyonso wana eza jalousie pourquoi nga mikolo nyonso papa chiki naza ba prière ndeka na lobaki na bandaki yango banda le 22 décembre 2021 ensuite sango le 22 janvier 2022 donc so remarqué même mikolo nyonso na batele na bande omona na esute naza constater tant to ko tambula sika na bato belé na prière po na bango omoni munguna yebi déjà que na décembre bato batema na prière aka ko distrait bana nzambe belé na ba janvier février au moment où nyonso mikolo nyonso tout ti anewe si la tozaka na bâton de prière. Donc ngana ko nga si arambo yo na ko leka na TVT pona sa la mutu moko émission na zi photo na na tena bando finga na bando loba makambo lobe za lokuta makambo lobe non faux archi faux na lobaka oyo nzamba yebisinga kende koloba na peuple na nga na ke kolo na ye koloba yango na lobaka te pona duka bez na lobaka te pona sa le loko moko boye so bolandi même mi vidéo ndeko ya camarade ya ndeko na biso Naomi o bande ko o asala ki vidéo na chez biso donc au moni eza ba makambo so bande koloba soki bo comprendre muto esi babomi papa chic eza liwa o babomi to na expliquer que babomi ke na kata mai salama ki boye oui eza makambo ekoti mulili kama nzoto ne mutu so akufi makile kauka na nzoto eloko liboso to kufi makile kauka na nzoto to misundon so bandoto so makile mola ke pena makile kauki mais so makile zo bimande ko eza mala eza donc liwa moko babeti te akufi na eza spirituel. Donc muto comprendre makambo na loba muto aza spirituel muto aza na spirituel to yebi na okoti na théologie oye ko la ba kolona ki pastoral ngana na tangeli yango te mais naza appelé nango donc na nzambe te yango kati nanga directement na zo ngepa na epa nzambe yemo tango loba mama Serambo azanganga oui nazanganga nzambe nazanganga mokilité nazanganga nzambe babambaka libanga toujours na manga hotela mango eza ya hotela tana ba voisin ta bato boleka na nzela so ba moni yango ba hotela mango eza ya téléphone bambango libanga donc le roi nazala nga le ko nzambe kati nanga na yebi ke bato ba bundisanga na yebi ke bato ba finga nga na yebi ke bato ba créer nyonso wana donc etali bango nazana confiance en nzambe oyo atanga na kati ministère o. Merci beaucoup lelo mana tika yo loba na bo kata yo pour o ba katinga te lobby. Mais si quoi famille ya Naomi va retenir nini dans tout ça. Si quoi Naomi est-ce que il va bomeli en pays est-ce que famille va yebate maman Siara papa chic donc merci beaucoup. Bon na eno kozonga non sima na question moko te ko tunanga pona bato ebele ba omitungisa mama Serambo bakangiye mama Serambo yo bakangiye te donc mama Serambo ti asala émission wana silisi batikali ko kanganga ite famille ndeko na biso Naomi babenga kinga il faut to kutana bango donc le quoi kuna zaki na prière moyena kende to kutana bango zaki te na se bango baya na bureau. Donc ils ont makamso peut to sola na koki koloba yango awa na télé te mais maman Serambo bakangi ete po bana pote belé ba bengi na tongo surtout lobi na zui ba pelle maman bakangi oza côté ni misu ba bengi ba pesinga ba numéro ba avocat na bango da batikali ko kanganga ite nyonso be miso ba sali wana eza bazoluka bes na bango lokola ba mona étoile eza kata maman Serambo yo ba mona ba miracle nzamba sala na nzela na ngai yango ekotisa ka jalousie na kata ba ministère na ngai
non qui para bango te na répondre bango te do bakanga ngai te famille normi batikali ko kanga ngai te ba benga ba singa maman to ki ba message au pesi meto lingi to mona yo na ebisa ki bango tant musu après émission o to ko kutana bango donc na un problème te bakangi ngai te puis nzambo atinda ngai o ya pesa ngai o ebisa ngai ke na telo ko kati na yo soki à chaque fois na osala likambo na association nzambe na bonde la kana linga nzambe apesa nga directive na ebisa nzambe na loba makambo tonto loba ngo ezaka facilité papa chic eza pe na ba risque o loba likambo bebe ke likambo ekokomelo mabe mais lokola nzambe ne mutu atinda nga na ebike mabe mo te ekomela nga na kati ya makambo. Merci beaucoup maman Sierra Mboyo na reso batamingité to komi na suka émission lelo na bandi bandeko ba bolingo boyo ki maman Sierra Mboyo à répondre na mituna oyo botunaki concernant Matali Naomi, il faut essayer à la famille, à la médiaté, alors parce que ça peut créer des problèmes et comme ma fille la justice. Donc elle ne peut pas citer le nom de gens à la télé pour dire que voilà, c'est le moment Sierra avant l'émission. Alors maman Sierra, tu as comme une émission, mot de la fin pour cette émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Na pesi bana nzambe nyonso mbote bisika bozolanda biso. Donc papa Chic ndeto bonde la rapport na bato lo mona robakisa ndeto bonde la rapport na bato muto a Monique na lingi na benga mama Sierra Mboyo kande ba benga nganga wana nazanga ngana bakisi sikonga ngo ba benga na nganga nzambe donc so muto nyonso za na problème ezotungisa yo olobi ke na bondeli pe mingi na zu solution te ba problème nanga olobi ke na dona bondeli année 2021 tant non année 2021 lekeli ondeni donc le numéro mama Sierra Mboyo eza affiché problème nyonso ezotungisa yo olobi mama nazoluka solution ba problème nanga yaka toko bondela nzambe obengi na problème nyonso ezotungiso nzambe opesa biso ba directive oko mona makambo nzambe osana na vie na yo oyo Monique na benga mama Sierra Mboyo obengi pose solution ba problème na yo oyo polo bike non na yambaka ba appel papa Chic na la kutu so na moni numéro komelinga to ebengi mingi non soki komelinga mingi na koma ko rappeler yango na pesa kutu directement adresse nanga ke baya na bureau esika na yambaka to so na bango donc na lingi bino nyonso tout ba pasteur bolinga mama Sierra Mboyo te ba prophète bozwaka temps ya kofuta mbongo bosa ba mission na komba mama Sierra Mboyo o bofinga jalousie o esala bino wana bofinga mama Sierra Mboyo ngana linga bino ka mingi na prière po na bino nzamba changer bino botika comportement et jalousie o bozana ngo na bonde la rapport na bino nzamba limbisa bino na mabe nyonso bosala contre mama Sierra Mboyo bankita nyonso boluka bobo manga bo éliminer nzamba azongisa nga longola nga na bakufi abisinga na zongiso na mokili a promettre te ke bino bosala nga mabe nzamba pambola bino nyonso o nyonso za na problème ezotungisa yo numéro mama Sierra Mboyo eza affiché obenginga tokobondela nzamba osala miracle na vie na yo. Merci beaucoup maman Sierra Mboyo. Allez, mesdames, messieurs, on est arrivé à la fin de cette émission Police des Stars. Un grand merci à tous nos abonnés. Merci beaucoup à notre sponsor Jésus-Christ Nazareth. Merci beaucoup à maman Émilie Setimayenga, moi Sinzambé depuis Canada. Maman, je te salue. Merci beaucoup à ma femme Lydie Moukadi. Je salue aussi mes enfants. Mes enfants, votre papa vous aime beaucoup. Un grand merci à Nabana Mboujimaï, Balobi, gouverneur, hein, Oyo, futur gouverneur, Azoya Mboujimaï, pas Bongisa Mboujimaï, Azara Trésor Moukadi. Donc, Yenda Roya ba initiative qui toko, Yenda Roya en sorte que hein, donc Atonga Mboujimaï, Balobi pe gouverneur OP. Moi je le bara. Classe, c'est très important. Vous en fait, vous avez gouverneur, un licencié, un docteur, à Rokamba, Mboujimaï, na fingi na mutute. Musu so mo na wuti na yena na nani akumba mo gouverneur. Te to ningi suma kamwana te. Bokonza mboka alobi extérieur to tonga mboka. Raison pour laquelle aponi bongo na ebike eza mokonza mboka. Eza recommandation na koloba. Bokondi mena un jour. Trésor Moukadi. Félicitations déjà pour au comité de gouverneur. Bandeko ba bolingo tokutani mbala sima soki yezo zonite. Bye bye. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.